Toujours fidèle internaute de www.potonapoto en direct de Centrafrique avec Patrice Ekwar, le mignon de la presse internationale. Donc Babil Lelo Toyo Kolobela affaire Fally Ipupa na Kroni Fouati au Karine Mokonzi balongo na RTGA. Karine Mokonzi oza soki Kroni Fouati il paraît que oza Kroni Fouati. Donc information na no pesa kana mona ngote Karine Mokonzi. Tout ça la musala comme il faut état que ba journaliste. Donc tout tika ba vie ya ba star. Fally Ipupa aebana liboso na yo. Fally Ipupa abima avant yo oye bayam soki orozala Kroni Fouati. Karine Mokonzi. Sala musala l'année hérité ka nengo la na hérité watana be gogal papa n'héritana. Donc tika vie ya Fally Ipupa tranquille. Fally Ipupa a peur de la famille. Au nom ya ba journaliste et tout je déclare Karine Mokonzi oza et l'autre côté ou à peine l'autre côté on va na poso bien té. Sala mamuka ya kindumba nengo sa na media bimara na ba boss à Paris nde bazo salo mamso nde na ba vidéo wana tika vie ya Fally. Yo benga Fally Ipupa tantine Fally na ndenge nini. Fally Ipupa aza responsable, aza père de la famille. Aza mwasi ne nana ketchup. Abota ba na donc aza père de la famille. Yo benga Fally Ipupa pédé par rapport à l'oronine. Na yo pe yuri oza mwana mobala ozoluka succès na sima ya Fally. Oloba keno o Fally tantine Fanny. Ah yuri luka succès na mamsusu tika ko luka succès na kombo ya Fally. Po ni bino bato poto ke poto osale loko mwa keno mambo esimba te okomi ona luka mambo ya musicien mapo afula ngai yo yuri oyebani ata mukete yuri oze loko te. Donc nazo déclarer au nom ya ba journaliste et tout Karine Mokonzi o babenga Karine ma pollen Karine tika via Fally Ipupa. Fally Ipupa aza homme responsable et en plus aza artiste yo oyebani te oaye loko te en direct de Centrafrique nabi il faut na sala vidéo au pour orchestre ya Fally Ipupa balobi les mignons de la presse a sala déjà vidéo au pour na ko redresser Karine Fouati ma bolin oyo mi benga kaza aza soki nani yango na media yo nani yo sala émission ni à part musique ça l'émission politique Karine Mokonzi solo bisu komba Fally turo kende na otina suka o bonda sala wana ezaki ba turo aussi so carrière. Donc je salue mon boss Prophète Lamine en direct de Paris Babi Congo www.potonapoto ndemagam. On se voit à la prochaine. Bye bye Fally ndema.